Cyril Kina, tout content la mortalité vite fait, les lobos et au bêta concert à Fali pour pas bientôt, hérité Watanabe bientôt, ou hérité Watanabe que j'ai sali, mais oppression des années ça perd aux jeunes à Paris. Balobi que non, Bamsou Soubabi qui est au bêta, Bamsou Soubabi qui est au bêta. Impression des années aux soutenir et bêta ou bien bêta. Nous sommes même une idée, nous sommes à l'objet qu'il faut bêta, yo ebisa biso nanu, et ko bêta ou bien ko bêta te. Moni Paris ba combattant ba tout ba comment au dirigeant. Moni photo landane ba combattant ba zoloba. Ba Fali pour pas héritier Watanabe ba frère biso linga trop mais Paris lelo ba combattant ba tout ba diriger Paris. Faut landao ba combattant ba zoloba. Biso to asima ba combattant. Oh beto lelo ba pièce nino. Lelo to kena bango na London. Eza ba anglais Mankoko. Viviane Westwood printemps été 2017. Tout le monde en bien temps. J'espère que Bandero Bozomona, c'est Cyril qui n'a fum Kimbango ya fort. Congo France. Merci à vous tous, vous êtes branchés sur W Congo France. Merci à Fujana Image derrière la caméra. Merci à Didi Dipomba pour la confiance. Et voilà votre humble serviteur afin de Gifle Noir. Non, mais bientôt vos systèmes à poteau pour poteau Zoya. Voilà afin de Gifle Noir. Azaye Mokote Azana Cyril Kina Fumu Kimbango. Nabo sanité Batambongo pe bazana poteau. Batambongo belé. Bon, moi, on fait mal en espèce n'engezala. Bonsoir Cyril Kina. Gif Noir, bonsoir Congo France. Bonsoir Batutu Baolanda Biso. Bonsoir Nabino, bonjour Nabino. Ça dépend de votre l'émission. Oyo. Cyril Kina Simo Gimbango, leader à Chango. Sapeur diplômé, il n'a pas de diplôme. Azwa qui n'a pas ça, il est à Paris. Tout le monde d'accord. Merci beaucoup Cyril Kina na ozo nga pa na vite fait na otuna na ndeko na biso oyo bomona ka boyo kaka masolo ndenge zala kaka. Bonsoir papa. Bonsoir. Moi combo et ça là bien sur toi Pichu Tumba, Pichu Tumba, le patron il y a salon élégance beauté VIP. Tozana Cyril Kina donc il fumo quoi. Toye to solo là ma solo. Merci beaucoup à vous tous, vous êtes branchés sur W Congo France et voilà dans un sabino que non. Na okota penza na Paris na sola na ba play à Paris ndenge zala kaka Cyril Kina toza mimi na actualité na yo bando uti Kinshasa tozo mono zola taka ke belé yebisa biso secret nous zala vraiment nini Cyril Kina Simo Gimbango fort mais o eda grand prêtre de Koffi Olomide a inspiré tala Koffi Olomide grand prêtre ya ba niveau to tikala na Congo yo wana Johnny Hallyday ya Congo Koffi Olomide grand prêtre a surnommé Cyril Kina Simo Gimbango a titre mususu okozu yo moko ba surnommé yo ya ngote mais Cyril Kina Simo Gimbango ya forme Koffi Olomide grand prêtre ya niveau avanda tala petio ke oyo ya Simo Gimbango donc ba to bandi ko lata lelo te ça fait longtemps to radea na poto awa donc biso mamba fort mes années dans les sangs. Merci beaucoup Cyril Kina. Tobi ke tola taramingi melo mikolo tozomona yona confrère nayo o bolinga ka mingi lamba quand elle la que j'ai passé que j'ai sali en passant. Bozana moi ba guerre moko boya mike par rapport à Milaba. Or tobi ke Cyril Kina des fois au pesa ça rappelle bato sous bilamba au sous la maman bilamba même pas ba musicien. Qu'est-ce qui se passe entre yona frère nayo? Au monde Cyril Kina kutu azane na polémique na mutute. Cyril Kina zarake c'est la famille. Cyril Kina ane na problème na mutute. Moi Cyril Kina Simo Gimbango forum azane na problème na mutute. Bango wana bantu wana o monake bada famille. Mais bayega ba accrocher ga impact à Cyril Kina pour ba bima. On se comprend. Cyril Kina bina azane na problème te na mamboana. On se comprend. Donc c'est qui n'a yo yebi balobi opesa ke moi chambre na partant ayakini alala tout ça banini mais mikili netika ka bobebani lisusu on dirait neti boweli loko moko boye franchement bato azo baté mais kako expliquer biso boweli nini entre yo na ndeko na yo ya mama bilamba
Gif Noir masolo to solo yango déjà ozomona toko bandela yango te mona minute to Congo France eza na besoin ba masolo Cyril Kina ba nouvelle collection Viviane Westwood ozomona toko bandela kasute masolo moko boye eza na sens moko te moni Cyril Kina Simon Ngimanga forme muto ayena ba diplôme belle na makamba forme ozomona sapero leader a Chango. Donc Cyril Kina ko tuna yete ba masolo moko bezata na sens te solo Cyril Kina donc mwana si to solo la yango c'est les gars qui va comprendre qui pas comprendre te de c'est les gars qui déjà c'est la famille Cyril Kina baloba na fois donc baloba que il y a pas succès sans successeur vous comprenez ce qui na nzela no mutabimi faut comprendre ko zaka na succès vous comprenez donc so mutabimi na nzela no te faut comprendre que yana na succès te si na sa bimi sine batu oyo ba orene déjà vous comprenez donc il ngala que Cyril Kina a succès na ye donc faut bimisa pe batu donc il y a un monde donc ils ont été au faux to banda aussi to banda so masole les cas déjà dans la minute sur la Cyril Kina ba musu Cezana. Merci beaucoup Cyril Kina nazoya pa na yo. Donc c'est pour la première mission c'est pour la ya repé sangote devant public et mon aboyé mukile mon até. Il y a patron, il y a va parler belé na kisasa pichu tumba donc des fois goûter. Moni masolo talaraka to ya ki barbecue à Shida Ibula. Babi ozara na Paris, il faut monana. So dans na Paris te ba monani pété. Vous comprenez? To ari barbecue Shida Ibula, to na VIP et solo li a danger Gif Noir ozalaki wana yo moni ba play ba tout Patrick Mega ombre jaune mutoyo a confirmé na masola blouson donc oyo ake blouson et commis donc masola blouson Paris et du pouvoir na. Mais sur to betano moi 4 mini opesa ba te belé bilamba pesa ba musicien belé to mono kitakini Kofi ayo lukumbala moko tina ndako relation entre yo na Kofi Olomide c'est quoi juste wana za vient nga quadra kora mani mo pa o mokonzi na pesi mbote via tikinga na nyata kansi danger wana vient nga na kati de fakutu te viana donc akoma bena grand frère ya ngai ndenge zalaka donc alido nzema embeli femme na ye mère alia de fakutu te relation na Sandra Kazadi na pesi mbote mtapesa nga pasa nord wana Kofi Olomide grand prêtre azwanga pe au sérieux lelo toto ana biso bien na vie na ngawana yo bino mo siko o beto lelo ba pièce nino lelo to kena bango na London eza ba anglais mankoko Viviane Westwood printemps été 2017 to mona ngo bien te yango bako dara ba j'espère que bandero bozo mona c'est Cyril Kina fung kimbango ya forme donc ne pas surtout ba que non donc qui batulam peka ba munan pelefe 2017 printemps été zombon donc masola forme au kangamanda ou monte ba au kango moi rapide donc yango monto sola ki masola forme c'est Cyril Kina donc il y a mingu dans le batala ko zibiso de ba o bazo ignorer Cyril Kina ozui ba diplôme bazo ba diplôme na yo ba saper rebelle ba ba diplôme na yo ba lobi ke no yo sala saper te mais o te kakande bilamba. C'est normal, au moni Jésus-Christ, bandimaka été na mboka na ye. Cyril Kina pesa lelo ba comprendre que Cyril Kina force à danger, ba comprendre que moni basangsa copte na boulot. Cyril Kina à part ce qui s'appelle ateka bilamba. Siko ba comprendre te ba koza Cyril Kina na point mo boy ba yango moni ba sangsa idéologie wana. Cyril Kina iba anete. Comprendre ya mutu musupa sala kana ye. Après teka soma bilamba mais Cyril Kina teka forme après na sa père. Vous comprenez? Il y a un monique, les gens comprennent l'idéologie, ils comprennent que ne sais pas kalakala ou toyoka wana pe même super pas noter ka forme. Gif Noir. Mais ce que on va comprendre l'idéologie, les gens comprendre que Cyril Kina tout content la mortalité vite fait les lobos et tobeta concert à Fali pour pas bientôt hérité Watanabe bientôt ou hérité Watanabe que j'ai sali mais oppression des aninosa ça perd aux jeunes à Paris balobi que non ba misusu babi que ko beta ba misusu babi ko beta te oppression des aninosa na ozo soutenir et beta ou bien beta te nous sommes même une idée nzongo balobi qu'il faut beta yo ebisa biso nanu et ko beta ou bien ko beta te moni Paris ba combattant batu ba koma au dirigeant moni photo landane ba combattant ba zoloba ba Fali pour pas héritier Watanabe ba frère biso linga trop mais Paris lelo ba combattant batu ba koma au diriger Paris faut landa ba combattant ba zoloba
biso to asima ba combattant ozo comprendre Jif Noir biso to chaki tetite to chaki tetite yo ebika ka biso ko tapina na mamwana ebele te lelo Paris na webso lo mo ba combattant ba la dide nzongo ndenga lobi ke no ba mbwa ba rozala ba policier ba rozala lo nyoko bisa pona dide nzongo na ba biloko to solo wana Italie ya bunda na ngona mangamna e ba combattant na mangamna bango donc wana Italie ngate combat Jif Noir ngana minute ta rejoindre pied levé donc Rosola Marie Kamama la mazana Patrick Mega Ombre Jaune azana Didier Maya Bukar azawana na Riskara Bank bazana Pichutum bazawana Filens Mangoy Pepe Yolo Véro Mangoy Japana Kasuku na bosanité wana za ba famille banini na bosanité donc merci beaucoup à Cyril Kina on est ensemble ouais voilà Patrick Meka. Bonsoir Patrick Meka, yo na ozo ebele to obeta mo concert actualité zaka kamaramu ya blouson na yo mais pesa mo batumbote to ebi ke no bientôt il faut ba concert betama impression des anini est-ce que ba concert ko betama ou bien ko betama te est-ce rita ko beta to fallait ko beta ou pas pesa biso nonu parce que ndeko la bino di denso ka ebi ba ko beta mais Patrick Meka ba ko beta ou bien ba ko beta te bon on a gros ba mission somboka na pesi héritier Watanabe Mbote Skazali, na pesi faire rigola Mbote et Skazali. Bref, en parlant de Patrick Meka, Ombre Jaune, roi des blousons, Mutamatito, Mabena Oloba Troté, rendez-vous car à la Sukiwana. Total la Suki Sopanan. Lobité. Non, Oloba Nengenin, yo ebit, yo moro lobby, Nana yo Todana. 4 semaines yo ebi planning des ali donc na ko loba na on te tangu no bat ba mo no démonstration na ngati avant na banda ko loba faut démonstration na ngebima ba mo ndenge sopi l'autre est là et l'aksambala moko ke comment bat bazala ba jaloux na ngaba comment na sima nga o mdeza so bando so mbakala pour monde na biso bilamba eloko kina na lingina kota mama blouson on te parce que ça coûte trop cher c'est 29 000 € na obeta no émission entre ngana yo parce que blouson 19 € et somba il y a 19 000 € et somba mais yo komi au delà 29 000 €. Na lingina yebo ekisa biso concert ya Fally Ipupa na hérité Watanabe confrère na yo Mutabilamba Didier Nzongo que je sali alobi ko beta mais yo yebisa biso eko beta ou pas oh zongo tchanga ba polémique ngana episode na pesi héritier Watanabe Mbote Skazali wana da famille wana panga obunda soki ba ya beta concert so eza programmé a beta na e bozi ko yongi na répondre ni il pas laisser ba na musala na e donc na quotité na zani pour ni contre mais so etanga maka beta a beti na e wana da famille et on a beau polémique merci pardon ngaz artiste sa père solo belara masoro na biso comprendre donc nabiga na mukuse héritier Watanabe. Bonjour à toi. Merci à héritier Watanabe, merci à Fujana Image, merci à Moïse Itato. Ferrego là. Bonjour Jésus des Nias. Merci beaucoup à Didier Dipumba. On est sur W Congo français. On est toujours ensemble. Voilà, Toro Solo, la Masolo après. Merci à mon frère Richard Lumbala. C'est votre humble serviteur afin de Jif Noir. Donc, Tokutani Mbalasima, merci beaucoup. Check. Congo France. Site ya Kolo Masolo a danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com